Bonjour, bonjour, c'est Clarisse Bibinda. Vous en avez bon, c'est là-bas, désolé. Quand on a le tanga pour les cabinets, on a le français pour les cabinets, chroniqueuse à mineur 17 ans. Ils ont Clarisse Bibinda. Franchement, nae boine ko bana introduction na ngana bandela bino, nae ko côté la ni centimètre, ni Karine Mokonzi. Donc naza contre était pour te. Nae ko pe sa conseil parce que depuis marambaba audio et banda nazo mona ka ke non mamba malonga bozo sala ezati. Batu msuba ofinga kara senti, bazo côté la Karine, ba msuba ofinga Karine ba côté senti mais non vraiment pour sali vidéo vraiment te o eza que non o édifié o vraiment que batbalo ba que non senti a na tort, a na raison, Karine a na tort, a na raison. Bobi Clarisse Bibinda na sala bémission te pour papa na bino mobile na pekisanga mamba bémission papa pekisanga bi maman oko ça c'était parce que tu es déjà une femme légitime moi ça li bala de bali donc buta la kabino boye bana ko sati centimètre na d'abord na bandi na centimètre étant que frère ndeko na mobile parce que na botana bande ko mibali centimètre na d'abord ko ebisayo c'est que tu es en train de faire mon frère c'est pas gentil du tout. De kolanga mobali ozo sala eza bien te ya tia ba audio ba vidéo bozaki na ona ex na yo na mwasi no bando sola bozana mamba intimité na bino tie komi na ba niveau que non et comme na ba niveau que non senti o comme balancer ba vidéo wana c'est pas bien c'est pas bon kanisa ta bolamo bozaki na ngota ngozaki olongwa kin okendaki olongwa poto kenda kin bozana Karine bosela bolingo kanisa ta bolamo amuke Karine sela ki kanisa ta tango kenda bokenda ko bundisa na nyoyo comme na Mike Lokamba tango bête Mike Lokamba li kofi à cause de Karine Mokonzi na bi que les gens vous allez m'insulter tu es ça je m'en bats les couilles parce que nga ma finga nga mo ma finga déjà na mesa na bo bana finga depuis le loté troisième année en yo finga donc voilà na ka pona pesa conseil na tous les dépôts bo ça loté bozo tira ba commentaire ya buzo ba bozo intoxiquer Karine à mabe pe bato bozo ko encourager senti atia ba vidéo na bozo ça mabe centimètre étant que ta sœur Clarisse Bibinda la femme en barbe na ko ebiso ndeko na mobile s'il te plaît tika ba vidéo wana ko lancer sous audio te pardon o te ko tia audio o ya waze quoi ça cause ka plébimi. Au moins, qu'est-ce que ça lui bien été attends quoi tu as lobby que non à porter plainte je sais que et ça l'a bien été ça l'est bien tata pour na propos pour na mamba Karine et ça a bien été s'il te plaît mon frère tikotine d'aba audio ana s'il te plaît kani ça ta bande ko no ya basi obotama na bango so ko ça ta na bande ko basi te kani ça ta ba nièce na yo je sais pas où ba cousine éloignée je sais pas pense même à ça s'il te plaît vraiment centimètre. Kanisa on a ti côté ba vidéo ba audio on a kotinda esutende kona mobile ezo apporter dans les lotés ezo ça na ngopé eloté déjà ba Karine c'est une fille enregistrer bato sala bato bodia ba yeba na bango tika na yo ya concentre-toi na makamno ya musique na yo oyembela biso nzembo ayibinga motema petit tango chocolat iselela biso ta banzembo bongo ya toyo kana biso distance oyo mabe ayibinga mote na linga na nga banzembu no neti na kufa centimètre pardon tu kotinda bodio ko yaya wa mobile kitoko ti belle homme sopa oko papa wa pe na moi sinon pe bien mamou ce qui comme on est na bosse ce mamou parce que moi sinon pas ça elle est enceinte anazem supposons ko bota moi mobile so boti moi mobile baloba mam to sala la nati na 5e génération parce que ce moi non mobile a landi bizale na yo et que bana poto bakola mbambo le loi kolipa akomoti na pe bodio ex moi sakani enregistré la vidéo non oui mon père aussi l'avait enregistré ex maman Karine Mokonzi la baronne au CPA na moté tika pardon Senti bino pe bato bozo ko encourager Senti boti ko conduire Senti une erreur c'est pas bon. Karine elle fit son ex ba boyanaki mam na bango esili Karine Mokonzi la baronne yaya tout se paye ici bas au moins nyonso sala e futa malikolo te futa maka anasi kusaruna mtu nyonso sala Karine futa manauka na sende kunanga mwasi Karine okosali comme na 90 na 1999 ya ko rattraper yo na 2000 ce qui combien
Tu sais, Karine, au fin, combien de mibali no bima la bango fingo enregistra batunde konanga. Oyebi combien de mité maba mibala batu yo zoki sa to bato vraiment yo enregistra mutazo lia na ndaku no mto sabo enregistra Karine. Mama. Oya boma mutu na mbeli akufaka na mbeli. Centimètre tia zo sala bongwa mona ka ke no yo boma na mbeli pourquoi ya boma pe na mbeli te. Yon bon mon revanche bablo ko ande zo sa bongo. Botika makambo wana Karine tu es une femme, tu es une belle femme Karine Mokonzi. Kolanda bato batela ko ba commentaire te yaya. Au moins babiso to sala ba média bo l'équipe ba ba tia ba commentaire ba kumisa wana eloko sala mezate la plupart batela ko ba commentaire basi a poto. Ba sala raté na kosote, ba vandela ka ba ordinateur ba téléphone ba femme seule. Atiki ba na classe ya zongi loko sala malonge zate ba encourage kayo Karine ba wana ba encourage ka bazana bango mo bazata na ba mibali te ba limbele ba femme seule Karine Mokonzi na ba niveau kino vivre na bien mutu nyonso mona même na poto to mona Karine tika ko finga tika ko enregistrer ba tika ko sala boy Karine Mokonzi finga wera Karine Mokonzi oto finga falo la 2 semaines o finga fali pour pas handicap la merveille tantine Fanny machin wera koko. Siko o sentia zo sala bino ba fanatique ya Karine Mokonzi. Siko bino bozo kote la Karine. Karine Mokonzi autaki ko sala ko finga nanyo yo afinga ki fali. Afingi fali pupa afingi weranson. Kaka le même bateau bozo finga centimètre. Bino pe bat bo finga Karine Mokonzi. Congolais zoba ki zengi. Yona loba bino ba zairwa boza ba zoba. Zairwa ya ngokutu atotangi na classe ozaka zoba. Mibala poto aya poto na mona pe boza onje ba kizengi ba zoba bino nyonso. Na basi, na ba mibala encore ba sela bino Facebook compte Facebook alokuta ya ofele bele. Kaka bino bat bofinga ki Karine Mokonzi otanga azofinga fali azofinga wera. Ngana tala ba commentaire na bino nyonso. Bino nyonso bozofinga Karine Mokonzi. Oyo bofinga Karine Mokonzi otanga afinga wera afinga fali. Kaka bino bat boye ko kotela lisu Karine Mokonzi ngotanga unanyo yo centimètre ekota audio. Vous êtes des malades, bande de malades. Bande de bazoba, ba qui zengi bo intoxica ma bé. Moi je suis une femme, je peux pas accepter ma comme centimètre au sala. Atia ba audio, je ne peux pas accepter, c'est pas bon du tout, c'est pas gentil du tout. Pour sentir azana na bande kwa basi, sentir azana akobota ba basi so ba sali makambi au sala ça bien té. Na fini bino ba kizengi bino ba intoxica Karine mabebo edara Karine te. Karine Mokonzi omoni lomi benga patron mama makambo nyonso ele kara toyeba na biso o sala bo télé to vidéo koko se meta ok na chambre ya peut-être olelaka naza contre yo te ni contre nanyo ex nao na sala ba vidéo te po papa na bino déjà na répéta papa na bino mobali na nga paperiki. Donc, à sous lettre était papéri qui a péki sans émission, ma vidéo. Maintenant, que ça parce que Karine va aider au thé. Bato bana simana Karine Mokonzi bazo kosa yo. La plupart baza ana poto, basala na bango lo monte. Neti moi je fais mon travail, je suis là. Nabi non trop c'est trop. Nabi na ko sala audio oh nanyo yo ex noyoka yopo yoka Karine Mokonzi. S'il te plaît Karine, change-toi ma chérie. Jésus revient bientôt. Tout ce qu'on fait là ça va passer, c'est rien. Eza nango ba sentiment bilora mikie o eza nango na mona ba futilité tane ti tota ba banda ba media banda kala na basuka wapi Karine succès bon ape kendo ozano na succès no bozu pe mutu no ya bien de to mona ba misu pe ba banda ba succès bazo pe mutu mo me mepe na poto ya vandi conseil gratuit de konanga moi si ko finga no ba musicien te moi mobala to fingie moi bali biso na basi na mobali to kokana ka te conseil na opeso ko landa bato ba toro ba ko sorte ba otilo ba commentaire wa moi si kitoko Karine centimètre finga Karine escalier o aze escalier ozaki non na mabela vo bat escalier babanda non na pas mokoti o mati escalier so ti na 30e lelo Karine a comme escalier kaka escalier no zaki na eti yango vous les hommes je sais pas ce boluka nini Karine Mokonzi tika kotonga ba camarade na yo Karine Mokonzi à partir le même commission na mobile no dondondi wana so dongogi so ki nani yango wana ya s'il te plaît zala maele po dongodi ana peut-être par enregistrer na epe yo
enregistra na epeyo na si ozwi leçon eza Clarisse Bibinda o akofinga nga na video oseke aka zoba yo na loba nga Clarisse Bibinda na tanga na nga koleka batu nyonso même français que je parle muto loba français na nga zate bomo na nga vanta o bobo non parce que j'ai eu mon temps d'aller au bon de l'école na façon na nga ona ko lobela makampo muto amona bo aider Karine Mokonzi bo aider yande kona bino mosi que non Karine bobo bino bozo sa vidéo bozo finga kaka centimètre pas la la non bo finga pas la musuku no fingo Karine mabole non Karine ande kona biso centimètre ande kona biso bazaki mosi na mbai to mon internet to sepela pe na couple na ba pe ba bolingo na bango babiso to banda ba media monika ke futa nango lotelo na zwa mobali nanga na vanda na kosa bino to ki media ebonganga na bana mibali na bana basite tant ko ana succès no profiter nga na zwa mobali nanga ti bino nga titi na vanda na tika mamba be miso bongo na ngopamba na tika pende miso na vandi nanga mobali nanga pe to sali première soin prédote na sali prédote na papa abino siko libala kala mingi te mariage kala mingi te po na moni ke non ba média to rekotaka ma finga to rekotaka boy conseil gratuit c'est que je vous dis franchement oya yoka nga ayoki Karine so oyoka mama kayo so ki po oyoka no pete kayo centimètre so oyoka pete kayo donc moi mkazate été na obino donc c'était Clarisse Bibinda la femme en barbe mineur batuna na 17 ans net Karine wa mkona nga msika centimètre wa mkona nga msika moi j'ai que 17 ans na moi mukie mais tanga moi mke na ko pesa bino conseil été abino la femme en barbe les news des stars vieille na yo pe mtozo tiara ba makambo yo merci